Le bingana yete pour nous blesser le sous vie. Oyo Omar a blessé qui est. Voilà. Tika koiba, tika koboma, tika koina batu. Mais quelque part les autres ils s'appellent yo mutozo sunga. Kolemba ko sunga te pour bazo décevoir yo te. Tala li futa na yo e kozala boy. Rôle na ye ezaka pona kosala ka ba film ka asuki wana te. Rôle na ye à chaque fois tebi sarabino aidaka batu. Sauf le gars n'a pas essayé de battre la crédibilité à Lukasko à salir bino. Les promotions mounene. Olé il y a que landa babilo comme ça bêtise monsieur Zoleka mutumo ba sala chaîne asa la chaîne newana pour aller sabana. Aboko la mobali. Aboko la famille. Yé faut le baraka na tout abordir. On dit à Nzonzi, toujours c'est l'excellence. Kobana, ma major Bisadidi, Koyati Lelo, na label na yemoko, na ma production na yemoko, toujours c'est l'excellence. Pas l'embi sabande ko bazo soutenir l'artiste. Eh oui. Bas l'embi sabande ko bazo soutenir l'artiste. Nous on est là. Moi, je soutiens Belleville. Ceux qui ont soutenu Negonaliso Sila, ont soutenu Dinana, ont soutenu Isil Pechanga, ont soutenu Gomez. Oh, Lelo. Une actrice, à ce qui a un groupe, Lelo sont tournés à film nigérien. Sans soutenir les problèmes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozola Ndabiso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Koulouto, famille Libota. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a Active Final Télévision. Vous continuez toujours Kozalawana parce que Awana Active Final Télévision, vous n'allez jamais déçu parce que on est là pour nous faire la bino, pour nous faire la bino, pour nous faire la bino, Moussala Oyo. Bisona bino to signala contrat rendez-vous ya bisona bino awa ezara toujours quoi qu'on peut sarabino basango il y a une actrice oyo to lobaka chaque fois awa famille Bota na Active Final Télévision bozaka à l'aise parce que awa au côté na chambre au côté na salon au côté na salle de bain au côté na cuisine Active Final ezali ya bino mutu na mutu azali na place na ye. Awa, pona rovanda awa. Merci beaucoup à la grande équipe technique Oye Simamina Cordon Mitch Azaliwa na réalisation la prise de vie et puis montage au four au moulin tozo sala musala pona ko sepelisa surtout bandeko tout bolingara Mama Belleville Candy Poutine de l'écriture Mama Koma. Voilà, merci beaucoup en tout cas famille Bota na linga bino makasi peza. Na uti kotanga tout à l'heure ba commentaire na bino na c'est Sabino na nini na c'est Sabino na nini et puis ce qui na c'est Sabino pas na biso famille Bota tozata na likambo mutute to ata na likambo mutute yango to ba chaque fois shalom 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 boye belingi ko laksa nini parce que awa ezali place ya kimia awa ezali place ya sengo awa ezali makambo ya bakanda te yo longo wana yo sala boye te awa ezali place ya kimia. Mutu ya train moko azaina mutu ya kimia mutu ya losambo mutu alingaka matata azaka matata te alingaka kimia pour être azosala musala na bien. Voilà, merci beaucoup na famille Bota de partout au Bozali na mokili surtout que famille Bota ya Kinshasa kala mingi te to kita pena to banosala ba descendre commune par commune to sala ka moi ba interview pour na ba famille Bota o ya kin et surtout il y a Kinshasa ndenge bozolanda film parce que nazoyoka mingi ezokomelanga na matoyi Papa Kouloutou ngai soke komika 15h na Michel 2 giga nanga Papa Kouloutou ngai kutu na misombela déjà un mois nanga ngai kutu soki kaka mbongo ezangi ya megana okiko rater film été. Bravo à vous famille Bota de Kinshasa et puis famille Bota il y a
partout penza wana na moni mbala moko famille Libota 100% famille Libota TikTok. En tout cas merci beaucoup na bino tout promotion continue toza na série à promotion et les cas ebele famille Libota Londres la maman chérie à moi aussi et puis maman José Lussadisou bambote na bino esika bozali famille Libota Belgique mamita Dina famille Libota Belgique famille Libota bandeko pe bozana ba Australie Suisse Suède Portugal Italie bon comme la ranga na numéro na peut-être WhatsApp soit na commentaire ou en actif final télévision to kento bana déjà koyeba famille Libota ezabwe famille Libota Égypte wana moni maman Esther Nathalie na Arabie Saoudite na moni Gigi Katema depuis Arabie Saoudite yé a sepelaka ba film ma belle vie makasi parce que alobi moi sur akosala musala voilà merci beaucoup Nabino tout ndenge bokomelinga merci beaucoup Nabino tout Nathalie ba commentaire merci beaucoup vraiment mot d'ordre ezali na bino pour nato soutenir sœur Nabiso soki to lingaka belle vie soki to lingaka la patrona pour to soutenir ye biso nyonso total ba film to partager film to kata ba film to boaka ngona ba TikTok famille Libota parti nyonso sepeli siyo kata yango boaka yango na TikTok kata yango boaka yango na page c'est ça autre que ça la promotion ya maman belle vie film na biso en tout cas lobe zalaki Poutoulou et mataki makala makitaki parce que lobe zalaki 5e épisode oyo je crois bien mutu nyonso to zalaki pour ça ayamba la moko netika ka film ekota na héros ekota raté mais 16h30 pour mon bino moko mbala moko nga kutu nazaki notifié parce que nazaki na ngambu ya ma campagne kuna kosala ka musala mbala moko 5e épisode ekoti notification mbala moko ekoti la kinga na comprendre que film ekoti et puis na silisika tournage mbala moko kokene na Belle Vie TV kotala moko film parce que rôle na biso surtout eza ba pandisango rôle na biso surtout ezali bato yo toye ko défendre Belle Vie faut to saka na ba argument moko très solide faut to saka tant to ça la promotion tant to lobele to ça na maîtrise ya makambo to zoloba et puis nazo benga bino bo kende na Candy Star Télévision parce que na ça bino chaque fois maman Belle Vie ana France 24 na TV5 Belle Vie TV Candy Star Télévision kuna pe ba film ya kafu ezo sala makuna parce que musala ezali ko sala makaka se ko sala kuna bokolanda ba acteur oyo bazalaka bazo tourner mingi na Belle Vie TV bayaka ko tourner pe na Candy Star parce que kuna ezali production kuna ezali maman Belle Vie azo produire malgré awa parce que label Bellard Pro ezo produire tous les deux chaînes wana voilà film na biso Crime de la noblesse. Crime de la noblesse, 5e épisode. 5e épisode, famille Libota na Sabino Nini. Ngai Nathalie, 5e épisode. Non. Non, 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 non. Yango moni na pesaka moi cours na ba scénariste. Yango moni na pesaka moi cours na bateau ba koma ba film. Tango koma film. Il faut yo moko na nous filmer tango komia ngo kangwe lengi. Et puis bato ba ko kangwe lengi. Peut-être pas yomoko qui ont lengi ba tu chicha ndenge mususu mais artiste musala na ezali soka tie loko na marché ba tu ba sepela nango donc film na biso 5e épisode il y a Crime de la noblesse bomoni mbala moko ebandi na première tableau d'Acosta na papa na biso frère na biso grand frère na biso kulutu na biso Serge parce que d'Acosta a eu courage ya koya vers papa ya copine na ye ya koya kotalisa ye Maria maskaki yango habito saka ki camarade mais bolingo eza na kati wana mais azui courage wana parce que nzamba yebi ndenge ni na salaka asalaka mutu na vie et papa vient na biso Serge très colérique aza mutu moko alinga ba jeta bota mwana ne moko wana ya mwasi et je crois be botali na tableau wana bomoni ndenge Vena biso Serge alie libaya ya omoni ba vie ba Serge oyo soki Congo ekomi film ekomi Nigeria ba vie Serge ba kozala ondire ba vie Goliath
Parce que naïs arabino que c'est Congo comme Nigeria, Belver aux ala Ini Edo, ici là aux ala Merci Johnson. Par rapport à âge, sommes aux abamama pas ça, et ça problème ti. Mais ce que veut Serge aux ala vieille Goliath. Par rapport à âge, mais par rapport il y a incarnation des rôles. L'incarnation des rôles, il y a un des actes importants dans le cinéma. Est-ce que vous avez incarné le rôle dans le cinéma? C'est pas ça scénariste, c'est pas ça qui dirigé. De ce qui tableau de Sili, à ce goût, la tambang, au sous tableau c'est ça le rôle du cinéma. Les habitants ont incarné le rôle, il faut au compte un personnage au bapesio. Donc, Nathalie Serge, dans mon niveau Goliath. Alors, là, ce qu'on a garçon, aïe, pemeni naïe, a expliqué que magazo kosa papa derrière ça comprenait que oh John moi nanga. Et puis John moi mutu anzi mwaka, mutu pasi. Ya moment ni na épisode okuna tuna qui bon mengo ya lupango ne mutu influencer o ya vers nga. Po ya bénéficier la moi nanga. Et to moni wana tableau d'accord ça ko kota na ye ko so na ya Serge, ya Gino. Et il y a Gino qui comprend que d'accord ça a beaucoup à bongo, ça mayele. Donc ça mutu mo sikoyo, ceux qui a osaka bokilo na ye, mais azala pembeni na ye na makamnene so toi salaka. Je crois bien motali tableau wana. Donc na vie oki ko na pas si moko boye. Mais et aussi chiki pesa bien parce que logo sauvé d'Acosta. Taka ya Serge Abi on le barra bien. On le barra bien parce que mutu so azo loba a loba na ye musu so loba o senti pena que bagage eza intelligence eza sagesse eza donc vena biso Gino à comprendre que d'accord ça azama yeli abi tu faut ça pembe nanga a féliciter moi na ye comment ko ça la relation na mutu ma yele boye nga zo lekela ngai mwana bi bongo zo féliciter ka ye bonga o féliciter nga tabi yo zela sima tika na kumisa na oye donc c'est un peu ça. Premier tableau, je crois bien, on a 5e épisode. Deuxième tableau, tu as là, tout le tableau, surtout ramasser parce que Ngongezali. Belvi Kandi, Venabiso Dingizoyo, grand prêtre Dingizoyo, apparaître dans la vie à Belvi, avec le Senga Loboko à Belvi. Et Mbadi Mama, akutaye na nani? Akutaye na Yemo Belvi, Obenge Roi Kanda. Yakanda, grâce Luzolo. Et parmi les acteurs, oh les loba joué na ba Nigérien, na ba Nigérienne et frère Nabiso, grâce Luzolo, au bozo mona na film wana. Je crois bien à komisko, je crois bien à komisko na monde international malgré awa déjà ba film ça que ça international sauf que biso moko na Congo to luka to sous-estimé. Donc grâce nous allons là tourner film nigérien, à tourner pas Belvi, à tourner pas Bandekogno, ça va bengaï. C'est la fierté à Congo. Talasco niveau zoli ali baya na rôle ba PC pas ya Belvi Kandi. Donc grâce muto akanda maman na bango banda kufa grâce à comment kanda ka bango ba kutu ba musu ba bazali boma. Mais eza kanda moi mon balata la maman na kufi Nicolas $300 mon boy ba ko sengi ali kelemba ya na ye Belvi apesa ngo mobali ke azune musala abali ne moi si musu Cardozo poto moni kuna to moni Cardozo pe na Omar Kabongo oya décevoir Belvi bazala bango na couple bala bango bien Belvi oya souffra Belvi a participé na ko tanga ya Omar kwa zo musala lelo. Donc, ma bonne raison, ça m'a mingi na vie. Donc, belle vie, Dingizoyo ko proposer libala. Yoka siko mutuna roi Kanda. Mutuna ya grâce Luzolo. Atuni Dingizoyo. Ozala bana combien? Mais appelle quand Netka to ana direct hein. Famille bota bolimbi sangai. Netka to ana direct vraiment. Atuni ozala bana combien? Osala ka nini na vie? Obala la vision grâce Luzolo a incarné rôle on dirait des papa ya Belvi tata moi c'est na bango kuta zawana ser na Milo que j'ai sali mutasala qui na 2004
na joué Nzonzi ndasala pena qui est malgré président nga modéro Totokani mais en 2004 déjà Nzonzi produit par Chris Production azawana vivant à Koufité maman na producteur à théâtre en 2004 déjà j'ai filmé na caméra bêta oye tout na film à Jackie Chan donc tu bokoti masolo lelo il faut bo silama ba biso to ba mukuwa moko na masolo to ba mukuwa moko to so mériter o to za lelo donc cela veut dire mamilo andimi abi même si mobalo ayaki asala ke mabe mais nzamba sunga dingizo ya lobi nga na yete pona ko blesser le sous vie oyo Omar a blessé qui est na ye pona ko pangusa maya misu oyo peut-être Omar Alelisaki Omar Alelisaki to ye comme on a sur tableau mususu pas Belvi maman komi na ndaku ya dingizo ayo mais ser na biso Léa Léa zande kwa dingizo ayo azo banga grâce malgré yana komi na libala mais grâce kaka très colérique abenga keka roi kanda mukonza kanda Léa kuta wabenge o mutaliboma osala ngelo côté grâce à kotika boléa tout la mwisi ya à cause que kezwa mai na cuisine atika la vai na cuisine beva ko benge yaka to vanda wa abi wala mutaliboma de beva so si ça beza mutaliboma te azamwa mobala za grand garçon donc grâce à ça continuer kanda wana omoni biloko wana saka bato belé moboti na ya kufi na condition moko boye ndeko na ya kufi na condition moko boye moi sina kufi na condition mo et ça là donc liboma te mais okoma oza suna esengwa mukilité donc c'est ça oyo grâce à ça vivre malgré belle vie a commis ce na ndaku ya mobali na ye kaka na ndaku ya mobali ya belle vie wana Marie Jeanne na sœur na biso komba sœur na biso ki mangate ko et bi mama be Lisa na sœur na biso Lisa Belvin zo kana bengise bango ba kozwa mbongo mama na bango kufela ka $300 wana afuta nyungu bakuti Belvite bakuti Wakanda bakuti Wakanda nzambela Wakanda vani na bango bazolo ba Marie Jeanne zo sepela nzambe ondako Belvi atela portrait Belvi koto atela photo Belvi koto nzambe bindako Belvi kitoko boye nde ba yako tuna Wakanda Belvi aza abenga biso Belvi aïs monga Belvi azate Belvi azate donc cela veut dire 15e épisode wana botali yango suka 15e épisode je crois bien na ko beta lisolo ba tableau no surtout pour comprendre que papa Kulutu atala ki filme ndemo na biso alors famille Libota et là on a bisa binoka anime film na biso crime de la noblesse ezali film oyo eko édifier ba congolais belé eko édifier ba africain belé eko édifier monde entier parce que rôle ya cinéma chaque fois nazo bisa bino ezali ko talisa mutu mabe o ezali ko sala alongo na mabe wana rôle ya cinéma ezali ko avertir mutu tika mabozo sala tika koiba tika koboma tika koina batu mais quelque part les autres li sapé yo muto zo sunga kolemba ko sunga te po bazo décevoir yo te tala li futa na yo e kozala boy l'air mususu na nzamba ko tinda mutu mo sungaka opesaka kopa mai lobi yé muto yo kokuta na porte ya musala place ozo luka donc cela veut dire film na biso crime de la noblesse en tout cas ezo enseigner makasi ngai na koyebisa bino famille Libota focus total ba film on a zoyebisa bino à chaque fois moni mutu assez santaka faible ayaka na babiloko mo boya ko ambrier na ngo batu po ayebi kaza faible biso toza fort famille Libota toza makasi siko soki to komi lelo ko kende ko toucher baninga kuna ko kota na rythme na bango to ko koma ba faible lokola bango biso toza soko zo mona bazo tibaba mbaka libanga kana mango etela ba matisa mama Belvi miniature ba sala boye ba finga yo famille Libota etali biso te ba lamba Kagame ya bouillon ba bakisi Museveni ba bakisi Savimbi
tokoya te tokoya te famille libota zala wana pona ba film Maman Belle Vie et tout le monde qui teaser moko lobby Maman Belle Vie a tchaki je crois bien Cordon Mitch na réalisation oko illustrer biso teaser mo Maman Belle Vie a tchaki lobby pona fondation munene oyo et ko sala vraiment geste moko ezali ya malamu pona bana yango zo mona Belle Vie kandi azozo ba bénédiction pa nzambe mutu azangi lipa mutu azangi musuni ya kolia mutu azangi elamba ya kotia na nzoto soko opesi ye okotisi nzambe nyongo opesi ye okotisi nzambe nyongo donc cela veut dire Maman Belle Vie yango bomoni teaser wana ekoti wana fondation wana ekosala geste oyo ezali geste moko ya malamu tolobi te ke azaka ye moko ne mutu asalaka yango te baza ebele mais il faut tosalaka yango mpona kosungaka bandeko na biso oyo bazali na pasi bandeko na biso oyo bazokelela esala mpena vraiment bien donc Maman Belle Vie azali wana toujours rôle na ye eza kaka mpona kosala kaka bafilme kaka asuki wana te rôle na ye a chaque fois toyebisaka bino ayedaka bato sauf que na mokili nde tozaka na mokili yango mokili moko très compliqué mokili moko boye oyo bato le misu bandimaka na bango bato te mokili moko boye oyo bato baboyaka bato mais Maman Belle Vie azosala makambo oyo je crois bien oyo ezosengaki bandeko il faut to soutenir ezali le 8 juin 2024 na Bruxelles le 8 juin 2024 na Bruxelles je crois bien la réalisation atala maloba nanga na seboye to comprendre que ezali événement moko munene ekosalama Maman Belle Vie pa pesa explication nango ndenge ekoleka ezali iceberg moko oyo ya munene oyo vraiment ekoaider baorphelin baorpheline parce que nzambe apambola vraiment vraiment iceberg oyo na ndenge ya bien voilà tozongi sikoyo na likambo etali famille libota na lobi boye na bandeli papa kulutu alobi boye famille libota soki bolinganga soki bozoyokanga ekosala bien eloko nga na osenga na bino ka ezali famille libota surtout bafani oyo bazali na bango bapona kobima na tele boye te bazali na bango na likambo te bango bazokonsome na bango bokontinue kokonsome mais biso bato toya kobima na tele moto gashi si c'est réellement tolingaka Belle Vie tolukela Belle Vie baproblème te tolukela Belle Vie de coca jambe te tolukela Belle Vie boye te tosala musala oyo soki tolinga pena Belle Vie kandi kofinga ezali arme ba faible mutu mususu asa bebisa na ye réputation na ye abebisa na ye réputation na ye ye ata oka mutu mususu esopi yi nga kutu déjà na sina bambana na nga kutu donc cela veut dire asa na réputation malonga te lokola pas esika moko pe babatela crédibilité te akoluka siko asalir bino donc famille libota oyo toza na télé basere na ngai nayebi na famille libota toza na bandeko ya basi ebele oyo abima moto gashi na caméra bana mibali s'il vous plaît tosala musala oyo soki si c'est réellement tolinga Belle Vie tout ça la promotion il y a film parce que film oyo na ebisi yo oyo ute koleka na oyo yango na ebisi bino ke Maman Belle Vie za ba mama oyo akolamba pondu lelo bana ba sepeli mama pondu kitoko lobi so alambi pondu mama ya lelo leki ya lobi mais ya lobi bala baki yango eza kitoko babosani donc cela veut dire Belle Vie kandi aza bongo moyen ya malonga ya ko soutenir Belle Vie ezali biso bapandi sango toke na ba TikTok to sa ba live letinga baki déjà na zozongela ba live ya famille libota toke na ba TikTok to sa ba live toke na ba TikTok to kati parti to tshela TikTok ba TikTok na biso etala maka promotion pe ezaka te ya ko bimana TV bo ya ko loba ya ko partager
ya kotia na kati ya ba communauté ezali promotion munene ole ya kolanda babiloko misusu ba bêtise misusu oleka mutu mo basala chaîne asa na chaîne wana po alesa bana abokola mobali abokola famille yé faut le baraka na tout abordir na tout eli bango bondir pena ayoki c'est ça donc mutu bongo yo soko landi eza ko landi bozola na mutu liboma o ayibi yo bilamba yo zani bato bako confondre taliboma quand même azala bilamba masibi bilamba no maboko yo zani ozolanda siko nani liboma ete ya bino biso tozawana pona kosala promotion pona kolobela ba activité nyonso mama Bellevie azosala aza n'importe qui te Bellevie Kandi peut-être Congo rozwaka une actrice pourquoi Bellevie te nabi peut-être na tcheli Congo pointé peut-être soki botuni nga papa kulutu lobi bongo po anini oui na lobi bongo parce que makambo déjà Bellevie azosala na cinéma na biso pe abanda kosala depuis Bellevie a s'intégrer dans le monde ya nzonzi toujours c'est l'excellence kobanda ba major bisadidi koyati lelo na label na yemoko na ba production na yemoko toujours c'est l'excellence donc to lukate carrière na ya construire ango na ba mbula ebele to gâcher ango kaka na mukolo moko donc cela veut dire Bellevie Kandi azawana poto to protéger ye to batela ye to zaka soki toza na ye to ba ke Bellevie Kandi azaya biso ba fanatique biso ba ndeko na ye to ye mutu ya théâtre sozo kumisa ndeko na théâtre ba ndeko botika koloba ke ba koma mikala non mais soki bomoni mutu mo boye ya tokolo baleti nini so bomoni congolais mo boye mutu ya théâtre komo sala promotion pona nigérien moko boye omoni atiki bandeko ne ba congolais mais soki congolais lokwa nga boye na olobela Bellevie oyo nazomona makambo azosala te akoma mukala omoni ba oyo ba sans esprit yo zobenga nga sans esprit ata mukolo moko te omonanga na TV eindi SOS Gérard Zobela bako Zelembo muta mentala makasi boy bagarre boy bien formé par Kapinga Ololo namba Oscar na yebi façon ni na koza na $10 na balusanga comme $100 yo ero benga nga muka donc eza ba langage mo et puis so tali bandeko ba oloba bon po ba lembisa bandeko bazo soutenir ba artiste oui lembisa bandeko bazo soutenir ba artiste nous on est là moi je soutiens Bellevie ceux qui ont soutenu ndeko na biso Sila ozo soutenir Dinana ozo soutenir Isil Pechanga ozo soutenir Gomez oh lelo une actrice azaki na ba groupe na biso ya awa lelo so tourner ba film nigérien so soutenir les problèmes te qui mukala komi wana et puis qui mukala ngona ya ndeni qui mukala ngo ya ndengeni ya mutu azana mbongo to ya mutu azana mbongo te yo na eboza ndenge moko bokemba ndenge moko donc totikaka ba langage wana totika ba langage wana yo pe mutu ozolobela Bellevie Kandi maloba ne lembisa yo te to bala ki so pete ke oza pa Bellevie oyepo soko sale mission Bellevie bengwa pe so mbongo te ozo soutenir po za ser na yo ozo soutenir po za ser na yo de ba maloba bongo omona batu mususu otele pe na TV boy aye pe nako alobela mutu po mutu wana benga ya pese mbongo so apese mbongo te révolté akomi maman fanatique famille bota révolté akomi maman ko badinachou révolté akomi malamoko Abakouk révolté moi je suis là pour nos artistes na biso nyos rien n'empêche je dois montrer aux gens que Bellevie aleki bango wana fingite so na bi Bellevie aleki Sila c'est un girite so na bi Bellevie aleki Dinana c'est un girite so ko tuninga papa Kulutu aleki bango na nini Bellevie tourne 4 films par mois
Et là, il y a un peu. Ben, il y a internet, ma fille, mais il y a un collègue, il y a un comédien. Donc, preuve, il y a un peu. Tu as un bar. Vous comprenez? Tu as un bar. Parce que au moins, il y a des débats autour de ça. Et ça, c'est mon musique. Un tel, tu as dans la rue. Mais tu as un tableau. Tu as une chaîne, il y a un tel. Chaîne, il y a un tel. Chaîne, il y a un tel. Bientôt, on a une émission. Nous avons Bellevue TV. SB. Dinana, Irsil Péchanga, Intel, Jérémy, Nakomi Komia, Tobi Misasko classement, Total Asko, bah débat tu as comme ça la Delari, oh bah ndeko belé bah mana TV, bah ça incapable de expliquer, Moutuna zota la mani ndenge ni Nakomi na niveau ni, totandi ango awa. Pour na koyeba nombre de vies oh mutabeti na inaneto 1 an, et ça facile na internet. Nombre de personnes qui streamer sur YouTube est facile. Dans la maîtrise. Courir, ça marque à la minute. Parce que dans mon robot, c'est comme si vous êtes jaloux. C'est ça jalousie. Actuellement, c'est belle vie. On a tellement en internet. Oh, bah, tu es belle, pour moi, bête les machines. Ben, venez à gagner $5,000 par mois. Yo! $5,000. Pourquoi on explique ma chiffre? À gagner un bon parce que nous sommes même somme on a tenu mon salaire calcul pour la mon international petite ana ya fouille d'ici là belle fille ngazana nana kwa laksa baby YouTube belle YouTube azo lea mongo mais somme on a té donc c'est là venu to koyela bino awa to tcheli bino pena boye to yeba et ça pene mo pena musique pena kende kuna pour to si ça peut ka débat to tché tableau to tché écran m sous image awa il y a chaîne par chaîne les obima. Nani film les plus streamés en 2023-2024. Le film est sur ça qui et elle a mis combien de vies pour ça la qualité. Ce qui est là, papa Koulouta, tu as dit que ça m'a preuve, le débat de la rue est ici. Donc, Bellevue Kandi, Poutine de l'écriture, à Osala Moussala. Donc, merci beaucoup, Nabino, tout le monde, papa Koulouta, famille Libota. Jerry Kobetox, merci beaucoup. Notre famille Libota, nous sommes confiance, surtout dans la chaîne Oyo, Active Final Télévision, Boyaka Awa, Botalaka, Bokotaka, parce que Awa, Tozolo Bakaka Bo solo, Tozolo Barama solo ya Bellevue, Tozolo Beta ma solo, et rien n'empêche de citer peu d'artistes et Moussoussou, mais sauf que tu finga bangote, tu hôtel et ça bangote que Bossala Moussala pour Bellevue ou les cabines. Nako Koma, Nako diriger. Le nombre de films qu'ils ont produits dans la chaîne. Ah les gars, en termes de tout. Donc merci beaucoup. 16h30, Tokutani Nabino, na Bellevue TV. Pour la 6e épisode, il y a film Nabino, Crime de la noblesse. 16h30, Tokutani Wana. Et comme ça, là, bien. Merci beaucoup à la réalisation Cordon Mitch. Et puis merci beaucoup à un grand monsieur, on appelle ici Jerry Kobetox opportunité M. Donc merci beaucoup na yo, vraiment merci. Et puis merci beaucoup na Hilaire Ilunga Mokonza Swag, merci beaucoup na Maman Mamicho na Monaco, merci. Merci na Mamita Dina, Mamita Dina. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Maman Fifi Makuta, famille Libota États-Unis. Merci beaucoup. La famille Libota, nous sommes de partout. Votre papa Kouloutou est là. On doit défendre toujours vraie valeur. Notre sœur Bellevue Kandi, Poutine de l'écriture. Quant à moi, je vous dis, bye. Tokutana na mokola lobby pour nous sauver les sous. Film auto que nous la lelo 6e épisode. Lobby to beta sous ma solo nango et kozala ndenge nini. Allez, ngana bino tokutani mokola lobby. Bye bye.